Bonjour, c'est avec un grand plaisir que nous sommes encore aujourd'hui dans vos maisons pour vous présenter votre magazine, notre magazine Tosolo Lamboka na numéro nango ya sika ya lelo ezali bongo makama matali culture ya mboka na biso toye bongo et pai ya maître Chole awa na province ya Québec na Canada, plus précisément na ville ya Longueuil. Comme d'habitude, je ne suis pas seul, je suis avec mon ami de tout le temps, Papi Maurice Mbwiti. Oyo na mesana ko benga tango nyoso nzete ya mbila baokata ekola. Baokata ekola. Nzete mbila ela Papi Maurice Mbwiti. Bonjour. Bonjour Patience Fayoulou, bonjour Nabande Coupé Balandinyoso, il y a PF Bonheur TV, la chaîne de l'excellence. Toujours continuer le magazine Abisoto Solamboka, version culturelle. Les autres ont le plaisir Yako Yamba, un excellent, un grand maître de la culture congolaise, un peintre de renommée internationale, Andimi Komabiso, Nathalie Naye, lui c'est Maître Chole. Ejide Chole Bezeyama. J'espère que Nabosani comme on a été. Maître Chole. Maître Chole, vous allez juste voir ses œuvres partout au Kinshasa, dans tous les bureaux, dans toutes les salles d'attente. Il y a ma banque, il y a ma hôtel. Vous allez retrouver la trace de Maître Chole. C'est un des artistes peintres le mieux vendu au Congo. Alors je pèse mes mots, donc tu redécouvrir Maître Chole. Donc awa tozala 4 à studio à Maître Chole. Donc vous allez voir que tozala un peu on va être un peu très dynamique parce que on l'a trouvé en plein studio. Nous sommes ici, comme a dit mon ami et frère, à Longueuil, à la ville de Longueuil, Québec. Bien sûr, nous émettons depuis le Canada en Amérique du Nord. Suivez émission Nabino, toujours la Maître Chole Lelo. Alors, si c'est la première fois pour vous, n'hésitez pas à vous abonner massivement dans notre chaîne PF Bonheur TV et activer la cloche des notifications pour ne rien manquer. Comme l'a bien précisé mon ami et frère Papi Maurice Mbwiti, Maître Chole, c'est un grand maître. Un maître de la peinture congolaise. Découvrir parce que c'est aussi ça notre mission dans notre chaîne. C'est notre objectif. Lakisabino, Maye Matali, culture yamboka na biso. Na côté théâtre, musique, peinture, photographie. Donc makambo ezali ebele. Yango la biso ezali basé awa na Québec lobby. Il faut to banda na bayi bazali na biso awa pe tokokende na ba mboka misusu pona kolakisa bino pe ba artiste congolais au bazali na diaspora au bazali na étranger bazali ko sala fierté ya Congo bipai nyonso bango bazali tozali awa na kata télé ya Maître Chole ya Maître Chole bozali ko mona nenge ye moko azali na musala kuna donc toko sengaye aya vraiment azana katikati biso awa pe excusez biso parce que le vraiment ko déranger Maître Chole parce que azali vraiment en plein travail mais il a accepté malgré sa renommée, il a accepté de nous recevoir na katia télé naie pour Alaxabiso Ozali Moussala naie à l'Obelabiso pe bino boye banako découvrir qui est Maître Chole. Maître Chole, bonjour. Bonjour mon frère. Vraiment, il a plaisir mingi vraiment honneur mingi pour accepter l'invitation na biso ko yamba chaîne na biso PF Bonheur TV Ozali basé na Montréal awa bande ko nyonso na Congo, na Europe, na Asie, na Amérique latine, Amérique du Sud, partout bisika bande ko bazali na Océanie bazali bay banako découvrir baye bioté. Parce que la culture na biso mingi quand la culture c'est la musique et la théâtre. Ah, effectivement. Donc la culture est très très vaste et les gens vont découvrir Maître Chole. Qui est Maître Chole? Ndeko merci mingi, na remercier bino ndenge boye awa et panangai, c'est un gros plaisir aussi pour moi parce que na landa kabe émission na bino na mona kanyoso bozo sala. Tout ça c'est à l'honneur Yamboka. Et puis c'est pour inciter bandeko mususu bazo bandasika baye banako yika mpiko. Donc babangate ba évoluer ba mona ndenge bino bokei bango pe balanda lokolo wana. Merci. Alors moi je m'appelle Chole, Maître Chole ndenge lobi. Naza artiste Yamboka ba ebele ba yebinga mais ebele pe ba yebinga te ndenge olobi ndeko parce que bakanisaka miziki ezaka art ezakaka théâtre ezakaka miziki ezakaka kobina mais o biso tozo sala o to benga kana mboka bikeko
eza pe art eza message mobimba oyo eza na kati ya mosala tozosala ya message mobimba toza kobimisa yango na interpelaka mingi bakonzi ya mboka na biso ke il faut bacréer fond moko mpona baartiste nyonso parce que tozali na matière mais matière wana neti lelo na se retrouver naza na Canada nazo travailler musala oyo awa na Canada bato bako bénéficier nango un jour soki na kufi kombo ekomi lokola ya Picasso après Congo ko ya ko réclamer que non azaki mutu na biso na eko botola bato eko botola ba biloko ba œuvre za kuna na Canada jamais ba bo pedrango vous comprenez ce que je veux dire par là donc ba créer loko moko boy pona ko sunga ba artiste na kati ya mboka po musala pe etikala kana mboka eza patrimoine pona ba prochaine génération ba mona message eza message mobimba codé o tozo pesa awa maître Chole obani musalo ndengeni ebani ndengeni parce que tu as vu que obani musiko obani la peinture te biso ba tu as vu moi quand tu as vu obani na bikeko ozali de robert même antiquaire yo bani makamona banakala mais bato ba éviter ba antiquaire baza ba papa yo moni ke ba na ba yebi valeur ya keko valeur à masque valeur à statut maître betela biso na parcours na yo pour que Lelo doit comprendre qui est maître Chole aujourd'hui tozana awa je vous dis bandeko balandi ezali fierté nous sommes en plein centre il y a place Longueuil au cœur de la ville de Longueuil maître Chole est installé en plein centre-ville avec un studio où il travaille matin midi soir en tant qu'artiste résident maître Chole betela biso don e banaki ndenge ndeko nanga message eza message na opesa bino mais en même temps na opesa bandeko mosusu oyo baza pe baartiste lokolanga bayebake mosala oyo secret te mingi bakanisaka so moto aévolue amati ye asimbi kisi ye bona boye papa kisi yango so osimbi yango so mosala eza te kisi yango ekosani ekosala eloko te ndeko na obetela bino moki histoire ya vie nanga comme ça boko comprendre un peu esika na witi na esika nazokende mpo na suki awa te omomoni esika oyo tozali nazali soutenu par la ville de Longueuil. Ville on des ofouté la Mexico, mais bazo fouta combien? Na korolo ba montanté. Mais pour ville andima ko sacrifier mbongo na yo na nyonso tiango po na yo, ça veut dire que à moni et loko moko boy na katia musala. À comprendre valeur comprendre. Voilà, à comprendre. Alors ngai na botami au fait na Kinshasa te. Na botami na village nanga na Maindombe na kombo village wana Bozin. Ça dit que zaki village à Koko nangai. Ya pembe na Isaka Nyoki village yango wana. Na Musakata. Na botami wana. Ah dia. Oui. Ah vilo. Ah mbombo. En tout cas, oyebi vraiment ojib. Sikoyo tant on a botami na village wana avec les parents na bana mususu comme toujours mais il y avait une pauvreté énorme. Yango beaucoup remarqué plus tard tant on a expliqué bino ba tableau beaucoup mona que c'est l'histoire de ma vie nde nazo beta na kati ya mosala nangai mboka pauvre mbongo ezate c'est pas parce que batu bazaki makasité ya kosala misala non les gens travaillent mon père cultivait au comment on appelle ça 20 sacs à l'osso et Pauline ndako muto akosomba te parce que nzela mabe kamie kokoma te on a vraiment de l'espace vraiment l'espace nzela mabe kamie kokoma te donc l'osso nyonso ezopola na ndako Papa mama osala fufu bo nyonso ebebi na ndako papa osala pilipili bo beli kutuna ba kosu na ndako po pilipili poli na ndako eleke bele poli muto akosomba pilipili ate na tangi classe wana na eko 6 primaire na kina secondaire na komi na 4e mais papa a craqué a koki suti abisinga lobitala aneoyo chômé na obetela bino eloko po bo monake na art eloko liboso ya courage ndeko nanga sans courage osana ope eloko te. Alors, papa alobi nanga kata classe, katelanga na komili yana yo Marcel na Kinshasa ayamba okuna. Katelanga neoyo so katibilanga mbongo na kokata bilanga ofuta tike okende Kinshasa et pas grand frère. Wow. Ndeko na yokela ki papa. Yango wana mwana yokela parent yokela moboti nao parce que parent neti nzamba pesi moi pouvoir mosusu azana pouvoir tango azanzamba c'est tango azo loba na yo likambu yoka yoka koko tango oh non papa génération na yo comme non yoka
Tu vois, papa nandimi conseil à papa nanga. Nakati bilanga fufu pendant une année. Nasali 10 sacs à fufu. Nga moko jour pour jour. Na kendaka ko katango kutu sona lembi na obete la bino li solo se barli baruti azo yo kanga. Nasina yebisa ye loko wana. Tango na kenda bilanga nanga. Notre vieux le barli baruti. Wana kutu na yebi ata barli baruti te. Naza soki na 14 ans. Mais nakenda toujours na bande dessinée moko bali baruti spiru et fantasio. Ça dit que soki na sali bilanga na lembi na telemi na pemi siko na nzete nazotanga na expliquer ba petit ya mboka ya village. Tala kuto ya salibre tala salibre ba petit bazo sepela. Donc non, chaque jour sikoyo so na yebilanga na ya na livre na ba petit ba olandanga ba mo aussi possible. Siko bazo e batenga pe no utiliser bango yo katawa dans beteli solo na midi. Lisolo ya spiru et fantasio. Wana kutu na yebi bali baruti. C'est ça. Mon frère, na kate langue sili, bref, na disaka fufu ekoki na tchena balinière. Na iko kutana grande sœur nanga moko ya Nivi akotinga na bateau na balinière to yeti Kishasa grand frère na moi sinaye bayambinga bien bazui fufu wana bateki ndambu mususu tolie ndambo batekaki basalinga inscription siko na Kishasa. Dans l'histoire à vie à moto. C'est ça. Tande na ya Kishasa. Donc soki na yokaka conseil à papa te tilelo, je vous assure, nana ba ningo to tanga na bango pe tilelo na ko bossa na bango teneti Yves le tilelo aza pécheur na mboka. Mon frère, tilelo intelligent mais pécheur. Donc moi aussi je pouvais rester pécheur na mboka. Alors na yewana na tangi nanga classe tango na otanga na komi na 6e na ju diplôme d'état. Siko na sali inscription na économie na campus. Mais en même temps, nana neve nanga aza artisan tatanchou. Abanda que yo sala mo ba tableau na ye ateka ngona wenza bikeko anda au travailler wana. Il est très courageux aussi. Alors, nga sikoyo na komi na mo période wana Mobutu akangi campus tout ça mo bitumba ya étudiant des ala kaka. Na bandi osunga ye na kosala ba tableau wana na ko ide sala boye kendo sombelanga bwa komi ko utiliser nga kwa atindi nga kende ndezika yo poza yo utiliser bango bana na mboka ya spiru fantasio yo beziko bango utiliser yo ben comment sikoyo na wenza bike kwango suto keiboy vente za vraiment te nga na ibisi na lobby omoni courage na bisi mais bike koyo ba quartier riche za net ba gombe kutu musika nga ok makoloti gombe ndeni ndeko mbongo ya te ya kochata ba tableau na taxi na bisi limité za pembenia na ko kitambusa ba tableau na limité abi oui meka na zui 4 tableaux na simbi deux côtés première fois na bimi bo limité na zozonga bo ba tableau za tatuninga oh batablo ezapi na bina teki yango o teki yango ndeni ça dinga na okende na sa porte à porte so na mon lupango propre ba fleur na beti porte tu cherches quoi non mais je vends les tableaux oh c'est joli entre na koti combien na pesi prix bon on prend 3 on prend 2 na banda otambusa ba bikeko ndengo wana tango amoni mais non yo za courage makasi après toujours tambusa tantôt toteki te ngana on ciblé ka ba quartier bien na eko ciblé quartier moko bandaki sika komo nango azap na masina sans fil wana ba ngwandi bazo tonga penza ba parler quartier na bisi tala na mon quartier moko na sala 5 tableaux na mema na asali 5 tableaux na memi na moni porte moko mais ndako ngo inachevé mais na mon type mon likolo azotande ba otongele ndako taninga na se abi ozoteka ngo na bi oui abi monte ici na bandio mata bambwa balandanga le temps baketia bambwa na Singapour na ye wana tipango azwa tous les 5 tableaux ouais na zongi na bi na teki uteki wapio na kati wana sika oncle yo za makasi jour mususu abeli olia ya travailler ngape na kina besoin mbongo classe na campus linge banda olia ya ko travailler de façon que toteka ngape na zo mbongo atiki à campus moi quelque chose ye malade kangi na vandi bona simbi courage na bité na sala na zupeka ndenge asala wana ba tableau stable na bandi travailler na tongo nango ayebu na sali tableau na bingai abi to mema ona wenza bikeko to mema ngo le même jour était kami na bité oncle na ngape na salade parce que y a pesa ngapi nga mo mukie tu vois mais ça na salinga moko on déplace na banda musala Dieu merci à qui gentil a encourager nga to bandi travailler tantôt ya sali tantôt nga na sali na komotia pe na wenza bikeko et tout un dimanche comme ça na bossa na rangote na okende rapide un dimanche na bossa na rangote
na vande na ndako boye eloko osalela te tike mpe ya kokende ti kuna eza te bon nasandeni na bandi makolo banda de bonhomme ti wenza bikeko nakomi wenza bikeko boye nabimisi mpe batableau natandi nafandi ti tokomi ba 17h ata client te tala mon frère so oza na courage nzambe mpe atikaka bana na ye te akoede oka pati ya courage na wana navandi ti 17 na binzambe nanga nalie te nayaki makolo nazonga su banda gare centrale ti nini makolo naosandeni bon nalina kanga ngo nakolisa namoni mundele moko azoya na mosika na makolo akomi ti atali abi c'est beau hein combien naki nango 5 na pesi prix abi yaka na tous les 5 na vraiment na mbongo te na voyager lobi na ozonga Belgique mais yaka to keka na ndako nanga to ke na ndako na ito komi kuna babiloko azaki nango besoin te mon frère apianga valise bilamba na bilamba basi tala ya bana ya nga moko ba pantalo moko donc apesanga valise wana bilamba eleki na musika na prix ya bikeko wana oyebi lero wana to te cachete azwi su mbongo $100 abakiselinga atuni ata prix tenga donc à $800 ezaki même pas prix wana na binzambe o chance na zui taxi wati na ndako grand frère nanga tuni mais ozi biloko wapi na bitala na bandi obetela lobi non tu es chanceux oza chanceux donc pour vous montrer que arobi keko soza na courage te papa okokate totiki e karwana na bandi classe na campus mais donc voilà, toujours continuer toujours avec notre maître Cholet et puis on vous laisse le temps de suivre nos publicités et puis on revient. Coucou, Maloba, quand on sait jamais nada, femme mariée, mère de 2 enfants mais divorcée, bah ma copine, il y a un son nous s'abonner à PF Bonheur TV, s'abonner cette fois-ci parce que oui bien qu'on a moi si son on le sait que ma ramba bien go banda, Maloba na sukati no ba ne banteli pour osa na retardé. Makemba lelo ya ko s'abonner. F Bonheur TV na biso nyonso ndenge tozali à s'abonner massivement yi, bo s'abonner na ngulu pa. Tiens. Bala moto suka boy 1 million d'abonnés. PF Bonheur TV na biso, TV na bango, TV na yo. Omoni TV na yango yo. PTV na biso nyonso. PF Bonheur TV, chaîne oyo etunda na bilengi ya ngeli elengi oyo kokuta tala miliki na nyampulite na yango salaboe lisapi oyo kaka olembolela kasani yango nde okosabone nango okoti na YouTube omoni esika bakomi sabone na rouge Dobika tala likonga wana lisusu ya moke Dobika bagaga kitoko okokuta awa bemisio kitoko okokuta awa PF Bonheur TV PF Bonheur TV nde makambo bana Canada veut dire yango nde pende yeli bido PF Bonheur TV ska bomona dendo elle est bolela trop bolela fort boluka bokanga na kata PF imezana kale tokanaki julemo tokanaki grand terre na yeyo wana kata PF Bonheur TV bo s'abonner massivement donc bo s'abonner bo sakokota ebele bana mokili mobimba veut dire toi pa na kata PF Bonheur TV nde makambo monde entier mokili mobimba batata ba mama surtout bino bato na Canada balobi scène ya solonde yango yo PF Bonheur TV balobi biso baso to s'abonner massivement yo motoringaka papa ndange babi yo motoringaka batiste nyonso boza komonwa wa balobi s'abonnez-vous massivement allez s'abonner voilà balobi na PF Bonheur TV makambo kitoko ezali bagage ba filme boko kamata yango boko sepere. Et voilà, nous sommes de retour avec Maître Cholet au témoignage kitoko yango balobi Matoyi elekaka motote mwana yokela papa parce que ya mona moi liboso boyoki Maître Cholet soki ayokela ki papa na yete anga papa olingi nga te olingi natanga classe te baninga banke na classe olingi nga te yo papa ndenge nini boso ko aider mwana na ote mais atalaki wana te akati bilanga pana inane pona zwa 10 sacs à foufou et en même temps il permettre à découvrir talent na ye ozalaki kati na ye momoni ndenge nini nzambe a memaka moto na nzela na ye. Donc toujours continuer ngala na obeta lisolo te biso to chaka pilipili na mungwa nyonso o ezoleka awa ezali bongo maloba ya Maître Cholet to continuer ndeko classe bandi na campus
na komo kende na campus na bikeko na campus parce que grand frère open na yaki ki chasse pa na ye vraiment na linga ke mingi ti lelo ayambanga na ngakutu na loba mutu abengi sanga grand frère te na loba mutu abengi sanga mwasi na ye mama Judith parce que soki mwasi aboyaki grand frère linga ke oyambanga te anga oza incapable ya oyambanga donc ponanga mama Judith nde mutu abengi sanga na Kinshasa Mama Judith na grand frère vraiment nzamba pambola bino mbote na bino merci beaucoup. Oui. Alors maintenant na ye na komi wana boye na komo mélanger na campus na koto c'était difficile jour mususu na bisi oncle na bi mengape jury moko ezaka na académie des beaux-arts chaque lundi so na bosanité jury wana ça dit que au memi ba tableau ba tali yango so eza ya qualité et continue na salle et so continue na salle eza patia ba $300 biso atozo teka ba $20 ba 25 ngafu na mata niveau abisinga lobi ngana okende te yokende obandi liboma ngana okende te oncle yokende na bi bon OK na beti tableau moko na papa na ke pas meniser moko bongiselinga mo encadrement na mbala yango bien na bina okende académie na keibu parce que toi qui na complexe makasi au moni naza OK ko affronter ba étudiant académie des beaux-arts ba étudiant karaté na ba artiste na ba professeur voilà alors parce que toi qui n'a complexe na va artisan mais sikoyo na okende pas ba professionnel complexe eza makasi mais na bina okende nazwa tableau na ya nango papa na monika nde batu ba oleka mais jury wana je regrette moko ezaka pesa bien te parce que jour ngo na kuti tata moko uti taleke ko ya munene ya bois wenge atiango na lipeka bandi nango l'air wana bis ezo sukaka na pont Kasavubu donc pour akoma académie de pont Kasavubu tiku na tcheke ekeko na lipeka akomika abwe l'air kazo fongola oh non ça passe pas vieux découragé ne ke connaît azongi mais Dieu merci échange alors maintenant ngana komi na tableau na ngawana batu nyonso ba leki ba musuba oboya bango ngana fongoli ta on a fongoli kabwe na yebezaka vieux Thierry yaka papa Thierry Pemba abisinga fongola ezaka ye na pauvre Kapuku na vie makesa zaki pe wana na mso azaki wana susu vie makesa zaki mama Mboma zaki wana pauvre Kapuku butu eso azaki wana na oyeba tous on dirait vie badi banga na ibisu teso ezaki nani alors na fongoli boy batunga c'est quoi ça expliquer na expliquer namoni moko aseki na botanga kombo ya oasekaki c'est l'histoire c'est pas grave moko aseki alobi est-ce que sujet ya mawabo vraiment ezaka ikeko ba petio ya humanité ba yaka otala jury chaque lundi ba otala jury parce que c'est important pour na bango pour na évolution na bango bagangi babi non papa nazwa tableau na tia na mukongo nazonga ti de bonhomme na komika aboye na palais basse kaka toyebisa ke ni fana na yo oluka makam na baye na bibo sebo na tiki arang na baye ki mabe parce que na linga na mata niveau mais après eko ça que na campus comme moi difficulté financière aki na ba fermeture académique wana oyebi erwana démocratie wito banda ska il y avait trop de problèmes là ba yo kangisu université au moins 3 fois ba kanga université na bi bon écoute na tiki économie na ki académie na ki na sali inscription na académie be pour inscription récit na bandi pe classe tant kaka na bandi na première année complexe wana na ki nango autodidacte et longwa mbala moko papa kana courage nanga na ibisi mista moko na bi tala na découvrir ba étudiant ba na talent na découvrir ba nani ba na talent belé to ko bête exposition ta na même ligne ay bisinga lobi na même ligne yo bi pri en foot na même ligne pour cette exposition o li bomo bien na bi to meka mista wana ezaki moko ya ki céramique comme na céramiste Alain Mbuyu mususu azaki travailler na maître Mwenze akufa pe maître pauvre maître Mwenze Mongolo ba ko travailler na ye akineti coordonnateur na ye na ndeko musupe ava architecte oui ba lo to sangani wana bandeko wana mibale o mususu a travailler na maître Mwenze lokwa ayebaki mo administration abisinga lobi mettre les idées à bien mais yo to ko tia yo côté ba tableau yo zo kaka biloko mais biso sikoyo ya to ke ministère kitui to ke ministère kitui le rwana afdele wito kota ba ministre asika ba koti c'est sûr que belé pe bazo luka musala ni ba osala tant to ke na projet na biso non toi ba artiste tout ça l'exposition hôtel même ligne tout ça ministre ayamba biso Raphaël Genda ayamba biso vraiment ayamba biso alobi bon toqué même ligne
Raphaël Genda Kobeta na déjà même ligne na ndenge na bango bon. Donc ministère ya culture a sponsorisé en quoi. Tu comprends? Andimi sponsoring wana. Et puis, quand on a académie, on a des étudiants, j'organise une exposition. Mais dans l'ère, mon frère, on a un apport dans l'académie. On a vraiment un apport. On a un mais on a une salle. Parce que tant qu'on a une exposition, mais c'était pour les grands ateliers. C'était pas n'importe qui. On a exposé dans un grand hôtel ou bien dans une salle. Il faut mettre l'iolo, il faut mettre les mains. C'est pas n'importe qui. Vieux mavinga fozala botembe c'est pas n'importe qui a kokende bisika wana mais ngana ye na ibisi étudiant on va exposer na même ligne ah o bandima ki bandimi bana témoignage moko kuta benga nga delema peut-être oyo kabiso dadi nganga na tekela yepe na tekela ba na tekela ba tebele na zubilo kwa ba étudiant na ya ba professeur na ya ba tuna mema na même ligne installation ah na ba mista wana pas exposition papa mbongo tozwa wana okondima te chaque jour ceux qui nazo ya ba étudiant ba la raté bazo zelanga na ya na liste batu bateki tant on a ya liste à 7 personnes tel oteki wo bazo kanga ba bina bazo ndima te bateki mais mbongo na bino yango mbongo na bino ba yo mbongo na c'était vraiment bien na oyeba ndeko mususu aki professeur babandaki déjà ko non babimisa ki déjà nanda ko aki na moi difficulté financière na kotanga kombote mais je te jure la vérité na tekela ye $700 na erwana na yepe na mbongo na ye na pesiye ma misu ya papa wana ebimi abisinga lobi mais na minute on azo ibisa yo moi c'est aze pai bane pai donc mbongo l'erwana ba garantie nango ba $100 $100 vraiment garantie mais donc ngate nzambe muntu asova ki vie wana ouais na nzela nanga tu vois donc makambo minene sa nini e bandi papa nakomozwa ba mbongo moko nazwa nanu te tu comprends na yiko organiser susu moi eloko mususu non na yo kota moi baisse parce que moni ozo mélanger na classe na biloko wana na kota baisse tant on a koti baisse boye nazoyeba maputa franc congolais il fallait bima ba mbongo a franc congolais na betika moi projet moko boye moi tableau moko ya ba 100 x 100 1 mètre carré boye na bi na kende na olaksa mundele Tex Africa tamso osomba na kina mbongo te na koti baisse vraiment na zwinzela rai pona kolakisa ke soza artiste courage na zwinzela rai ko banda académie omoni nzela wana rai na kota rai re na pi voilà nzela na zwanzela re na pi na tableau na mukongo na okay na ngoti na komi na bimi na sosimat pa na koti Tex Africa na koti ka boye na moni secrétaire moko wana atuninga basenga ki yango na ndimi na kosi kaka na ndimi na bi wi basengenga tala omoni soza courage puis oza na nzambe babiloko mususu ba action mususu ba nosala na yo moko po comprendre te ozondi mate zo le kaka tiko tak na koti boye obi ke secrétaire wana to komaka famille mais ayebaka te ke mukolo wana na kosakai nzamba limbisanga parce que tango atuninga ba sengi yo so na lobaki non anga obimisanga ngana lobi oui parce que le temps dans sa discussion na ye mundele moko azali likolo ayoki makelele akiti mutu boye amoni ekeko amoni tableau alobi oh c'est beau amène ça donc pour la secrétaire wana mundele wana dasengaki mais pourtant mutu asengaki ngate au moins saint esprit d'akangaka bato mon frère na côté pa mundele alobi c'est très beau atuni ata prita bengi technicien mundele ngo kombo na Jean-Léon Bonnecher bato belé bayebi parce qu'akomaki après Tex Africa akomai na Cobra Goudir après akomaki na Airtel après sikoyo ayaki okoma ye mtu asala ki Orange voilà Orange et voilà ayaki okoma na Orange asunginga mingi bon na lingio sala publicité propaganda mtu mo te po batu baza tellement ebelo basunginga na ko tanga nyoso te e ko bima injuste alors ayambinga na bureau na ye abengi technicien zui tableau aftie na mire mundela tali abi non atuninga combien nazo zana courage a repese prité na moni abengi financier na moni enveloppe akaki azuka enveloppe akaki apesinga ebisinga omoni na réception isika secrétaire za salelanga ya munene miri wana mobimbo ya nango kan na bise ça prend du temps ba 2 semaines abi OK ça va nazongi tango nazongi na komisi ko il fallait nazo asu nzela rai na fongola enveloppe boy na ngote ka on peut prix wana te $500
na ye makolo ata mbongo ya taxi ya te $500, ya 100. Ah, te na binzela rai. Bakokanga. Bakoboto na ngango. Na kundi yango na se na zongi sikole na ke rai. Na zu boulevard. Po wana so ba kanganga bato a voiture ba omona. Na zongi siko makolo. Na yo yebisa ndeko na nga toza ine na Omi Academy wana Joachim. Toza na epe awa na monde na ville à Longueuil toza na Joachim awa. Voilà. L'artiste Joachim Botebele. Oui, te ya artiste te. Ande ko na nga ya za ko sa économie. Économiste. Na moi na ima joli baza. Oui. Alors, siko yo na zongi na expliquer tala na ina mbongo. Ah, ozi on deni encourager na beteli li solo alobe. Ah, mon frère, vous êtes très courageux. En tout cas, tu continues au vendre na bandu travailler siko o ya munene. Tant ya munene sili na ke na ngo mundela craquer. Atiango na mirwana a fixer a bengi ba directeur financier musu, ba directeur mususu ya Itex Africa ba ye ba tali tableau boy. Oh, ayibisinga na peso combien? Na pesi na nga prité. Na vandi na nga ka nye, ndeko ko zaka pressé na kupesa batu ba réponse. Fanda Saint-Esprit a pesa mutu réponse. Saint-Esprit a pesa réponse. Na monika ka fanditi a bengi na yoki na téléphone. A tuni directeur moko est-ce que voiture wana carburant na kati. Nabi ah c'est que ba ke zongi sanga na voiture c'est que ba pianga mbongo ebele. Moto na pesi ba réponse na bi réponse a pesa ngate. A bisinga lobi bon na pesi yo voiture. Waouh! Mon Dieu! Alobi nanga na pesi yo voiture clé yango so yebi okumba kende ezaki ya DG na biso ya kala babomaka na pillage akufa histoire ma bebo limbisa mais déjà ngo akufa na pillage voiture wana c'est ma première voiture ya vie batu nyonso ba yebinga ba yebaki yango parce que na sala nango 3 ans à peu près et aki Fiat Regata ya blé voiture nanga liboso ya vie yango wow oyaki makolo na aki makolo apesinga voiture non nazonga makolo pona yebi okumba te il fallait nazwa mutu moko ya obimisango apesinga voiture apesinga sous $1,500 à partir wana marché fongwami aibisinga oyo sali pona biso et à publicité d'où tu refuta au droit à publicité mon frère chaque mois naki na droit ya presque 100 pagnes na ozo kuna na campagne wow na latisa village nanga mobimbati muto alate la mbanga te wow na yebite soki a témoigner ka late la mbanga te non c'est qu'à kosi donc nenge nini muta akozala bénité voilà pour moi il bipai wapi bénédiction et outi voilà hein nenge bakolo balobaka na musala ne kisalo hein batu bakoma so ayoki ka tribu na yo azabu ayoki mongo bandumba ayoki yobo batu baswanaka ayoki yobo soki ayoki musakata yebisanga olobani basakata batakisi wana batakisi basakata bazala kisa kosakana te voilà c'est ça mais na beteli bino bomoni e witi na nini na musala na courage nanga na zu voiture na zu mbongo na zongi et puis vie continuer là je suis encore étudiant s'il vous plaît naka étudiant na eko bete suselo moko na grand hôtel tala nana be expérience moko tant que za te potato beta nyonso moi pose publicitaire mouké bongo tozonga lisusu na maître Nchole tolanda abonné massif Aïssa Pindi officiel Papa Pindi ingénieur ya Aïssa TV officiel abonné Aïssa Pindi TV officiel aye ma belle ya kolamba aye ma belle mama batata oyo kaba YouTube team ya basta Big Shing Dairon
Voilà, nous sommes de retour na Katia atelier à Maître Cholet awa na Longueuil na province ya Québec na Canada. Obisomo to benga ngo Kana. Kana we Kana ya Bible ba bosa naka otaka dana suka. Non, c'est juste pour plaisanter. Donc et ça là quand même bientôt c'est kato raisonner babilo ko belé avec témoignage à boyer, il faut que tous anane sengo parce que ils ont encouragé mutunyo so oyo azolanda biso nandaku ba abonner no sur PF Bonheur TV bazolanda Maître Cholet to continuer na lisolo na biso. Oui. Alors merci beaucoup. Na kokoma na histoire à voiture na yozo voiture vie comment continuer ba bénédiction ba marché comment ya na comment zo contrat na nga ya ba pagne na nga wana na zo ka chaque mois et puis ce qui yebo ye na ba mama zando na ba nani ba ngonyo so ba ye pa na nga to ki artiste biloko bimi ba biloko ba couvre feu ba tenir couvre feu l'air wana ba wenge zo renge couvre feu tenir mo na ki na ba tenir wana ba musicien ba olanda nga ba zo ba tissu pour na ba tenir wana. C'était vraiment très bien et à qui vraiment déjà place où on a déjà na koma ki musika parce que na ba client si ma mundele on a ba mindele mususu ba komo landanga ba komo proposer nga ba exposition marambo vraiment ifongwami na yepe ko bala na zupendako na bala ki naza na no étudiant s'il vous plaît. Wow. Alors tu vois alors na zundako et puis na koti na continuer vinanga nazui soutien makasi ya moi na laki na ye nazui pe soutien ya banananga ils ont mon soutenu famille nanga pe ba soutenir nga na musalo parce que c'est pas au moins na pe sa expérience moko positif mais botala na expérience positive wana avant voiture et avant bongo boy avant boya vraiment c'est il faut travailler dur tu vois alors c'est pas facile comme non c'est pas facile non c'est pas vraiment facile plus démocratique du Congo Kinshasa mon toi artiste à vivre non c'est pas vraiment facile donc mon entourage nanga mobimba vraiment ba soutenir nga makasi na musalo alors donc voilà un peu wana na kati na mukuse eme makamboze belé mais yokana sekisa bino na betela bino lisolo bali na ndo tangisa livre ne bana na mboka na yeki shasa kutani na bali aza grand frère nanga to komi ba camarade ayaka na ndako na kenda ka pepa na ye donc ozo mon histoire de vie mais tina zo tangisa bana livre na village. Mais est-ce qu'un jour naïba que na romona bali jamais vraiment. Voilà tout ça ba mettre liolo zoyo ke kana kombo na musika na mboka kuna mutu mwa saka bikeko mettre liolo le quoi tu appelles région moko moi oyo ka influe mais est-ce que naïba que na okuta na to komo tambola to vandi pe na vie to mela moi vers mutu mususu ozwa batu wana zozo ye mutu muke mais aza mutu muke te baza vraiment batu minene baza batu minene quoi tu vois grand artiste ils ont ba Picasso na biso na ouais. Congo donc non bazana œuvre basala pe bazana renommée ya munene au niveau international ils ont parti sa mikete alors ndeko papi Maurice Mbouiti est-ce que mutune zali malobeze pa yo pona otuna mitune pa ya Maître Cholet c'est dire que la vie à Maître Cholet est tellement passionnante comme on a que neni mutu a réussi que ça le chemin de fer dans la question ça qu'on réussir vinailler avec tous les défis mais comment il relève les défis voilà Maître en tout cas félicitations d'abord pour le parcours. Merci. Et puis biso bateau to yebi bana qui ça biso to yebi ko découvre to yebi que na repesa anecdote moko et comment qui on a to kotina na bureau moko oui avant la signature to comment c'est ça wana Cholet wana Cholet voilà to ko na restaurant moko wana Cholet siko Maître le ko na zongi po bon biso moi lisu le ko to meseki na ba œuvre na yo alors technique ni no sala ka o sala ke identifier que Maître Cholet to ba technique eza boni ebele parce que bandaki na technique à sable yo parce que bandaki quand même yo sangisi on d'abord artisanat pour comme artiste de formation ti yo comme les Maître c'est ça parce que l'artiste c'est basé belé chaque artiste a sa signature oui tout à fait est-ce que ils ont un penchant moko tout ça oui bon c'est sûr et loko lobi wana mutuno tuni na mukuse na sur le plan artistique to benga kango démarche artistique au fait artiste nyonso po koma na niveau professionnel nde tozali mundela zota la démarche na yo azolandela yo azolanda anebwazaki bo anebwaza boy avant somba yo omoni ba œuvre d'art et aloko loko to benga loko la bourse ça dit que tant mundela obimisa mbongo na ye na pesi kaka exemple na lobite vaka bongo abimisi $10,000 pona ekekomoko mais pona mundele wana yebike et loko asali eza bourse donc dans 10 ans et loko na yo et investissement et loko
eloko na yo kokoma na ba valeur moko parce que ekeko na niveau professionnel ekitaka valeur te ezomata donc ekitaka te. Tu vois, à son bien lelo $5,000, mais dans autant d'années, il faut que 10 000 soit lingateka. Mise moko lingia zongo il faut zongo na autant. Alors nga démarche artistique nanga zanini. Babiloko nyonso bomoni na osa na ba tableau nanga tant bien même que bomo nangwa est abstrait, mais va histoire ya vie nanga nde nazo raconter na kati ya ba tableau oyo. Ce que moni tableau tozaki nango liboso wana, okomona ke na coller babilamba wana. Mais tout à l'heure na uta obete la bino histoire wana ke c'était tellement pauvre kuna que ba parents na bango na mbongo te, ils étaient courageux mais baki na mbongo te. Donc ce qui a sombeli au chemise lelo, ce que batelite mbule zoya okotambola elambe ezate. De faut battre la ngokola ta chemise moko na 2 ans. C'est la vérité. C'est ça eloko akoyoka sonité mais c'est la vérité. Nazo lo bango mais en même temps je m'attaque aussi moi mukie na ba politicien. Ba comprendre que lisono na uti obeta wake papa nanga ba loso ezaki opola na ndako, mbisi ezo pola na ndako, ba fufu ezo pola na ndako. Mais ndeko nakosa yo te na mboka wana o nazalaki ona beteli bino histoire oyo histoire oyo eza histoire ya 40 ans passé mais ti lelo camion pe ezate bateau pe ekotaka te po baliser moni bateau pe po bato bayebaka te bateau avant eleka il faut boza na baliser ezaka neti office de route elongola ba mabanga bazelo banini ko bateau vraiment pona kato maloba te ngai papa nanga azalaki kosana wanatra voilà azalaki kutama wana nzela mai nazana bandeko na ngai bayaya na ngai Brigitte Fayulu donc tozana belé donc nazana ba famille na basakata oui bandeko na ngai o papa boti na mama na biso ya musakata oui. Donc papa tout ça na onatra bazalaka na masuwa ya kauka voilà kauka masuwa ya kauka musala na ngwe zalaki ko ebongisaka nzela ko baliser kolongola zelo voilà. Kolongola mabanga voilà. Pour que ba bateau ezala mike ezala ba balinière oui. Ezwa nzela ya koleka pe bazali ko cha ba boué oui. Ba sini na kata mai pona walakseka mai ezali mozindo attention zelo ezali donc yango donc ndebo mona ka bato kumba masuwa na bazaka na ba permis na bango net ba permis de conduire na biso autant sa voiture voilà. Donc zaki moi tout peut moi parenthèse oui. Na côté en avant mais oui mais ndeko tilelo camion pe na mboka wana tilelo 40 ans eza te nzela eza te bateau ekomaka te dernièrement bolimbisa eza dérangement te eza pe kokota politique te mais bon eva mboka na biso faut toloba dernièrement et na ndeko na nga moko na lingaka mingi aza pe journaliste Sylvie Bongo peut-être ceux qui a Hollandanga Sylvie Bongo oui. Na mona ki eloko moko postaki na supposa ki na eloko wana na monie namba mikonzi mususu ba ke côté ya kikwiti ba ke ko sala organisation moko pona ko bongisa banzela mais avec système ya ba planton. Planton, ça dit, oh, il y a des Belges, non, pas planton, plutôt cantonnier. Cantonnier. Ouais. Papa, na monde ya lelo, na modernisme ya lelo, mboka kitoko, mboka munene boy, ti lelo, bo bongisa, ba cantonnier, ba bongisa nzela. Ya makambo, na pao. Ya makambo ban mais papa alors que baza capable de recevoir non ba recevoir machine bas et ça cantonnier et plutôt planton non et loko cantonnier na ba pa oboto monango kala leto okola ti lelo ka yango mbongo kosomba te mo ba traiter ba champion ba benga o champion ils tambora roule office de toute et baliser nzela ezate bolimbisa to koti politique na artiste to tiaka na ba tableau nyonso to monaka na nyonso na oyebisa bino eza na ba sujet na tableau na expliquer na ngo pi mindele eza likambo yoka sonite na ibisa ka bango exact ouais. Na ibisa bango babina ngo on connaît on voit tout ça on connaît c'est malheureux mais vous savez hein, vous devrez il faut pas attendre que biso mindele to pesa rabino kaka vous êtes capable ya kosala ngo bino moko exact. Tu vois alors donc démarche artistique nanga makamunazo tia izaba makambo wana c'est pas pour attaquer oh ava muntu abwete tozo luka développement biso nyonso so mboka ebongi esengo na biso nyonso so esika wana oyo ngai na lobike papa nanga pilipili to bela kutu ba kosu pour pilipili poli na ndako so ilelo pilipili ezo pola sute kamie komo kote ezo somba pe biloko wana ezo bima nango ekenango na villa bandundu ekenango na kikwite ekenango ata na Kasai kuna na ba mwenedi tukoteka na ba villa minene. Mais c'est bon. Économie retambola en même temps ils ont sauvé Batouana. Tala mboko toza Canada, mboko tozo kumisango. Mais mon frère, tala circulation marchandise. Ba marchandise on ezo circuler ponani. Nzela.
Donc mutu akovanda na ye nga na vanda na ville moko kuna lac mégantique eza ya désert na voiture ya awa mais j'étais à l'aise. Pourquoi nzela eza tout est là nyonso ezali so lelo basali yango pepa na biso. Donc bref message na omema na ba tableau nanga eza ba message wana eza ba message ba vie na viva na bo na la vie culturelle là ba rite ndenge ni ba balaka les mariages eza ndenge nini ba kenda ka chasse ndenge nini parce que ma vie a tourné autour de tout ça. Mais bokolimbisa bomona na kati ya style nanga mwa modernité pe koti c'est normal artiste akendaka na ndenge mokilizo mema na kei ba poto plusieurs fois avant na ya na Canada na sali ba voyage ebele na poto na moni pe vie ya kuna ndenge zali et tout ça omoni rencontre wana ba benga ngo l'interculturalisme ko kutana na ba culture mosusu wana yango esali peke okomona so tali shole ya lelo otali shole ya 10 ans otali omona ke moi différence évoqué na négativité et na positif. Voilà, na évolution. Vraiment, Boyoki et ce qui est toujours na positif. Donc c'est comme ça que nous voulons que Batu, Bakene via Moutou Bandaka Mouké et ce qu'on a malé ti akomata. Donc Maître Nchole Azali un grand artiste. C'est un grand nom dans le milieu culturel. C'est un grand nom dans le niveau international. Batu bazo ça la fierté, il y a peinture na biso, au bazo kolakisa kotombola bendele ya mboka bipai nyonso oyo bango bazali. Alors ndeko papi Maurice malobeza toujours mboka. Maître Nchole esengo mingi. Esengo mingi ko ya mboka oyo komona ke ozo continuer musala na yo parce que tout le monde qui dernièrement bateau va éviter biso to en Allemagne Maître Nchole avec une exposition en Allemagne biso to en Allemagne tout le monde qui explique ça Maître Nchole en Allemagne nini suko ezolika awa na kila poto nini musala ezolika awa particulièrement awa na ville Longueuil to awa na Canada. Comment ça se passe pour Maître Nchole? Merci ndeko omoni na lobaki on est bandeli ke secret ezara musala tango zo sala musala na bien visibilité zali okolanda batute batunde bakoya vers yo. Voilà. Ata poto zo ici konde toziango. Et loko ni bendi mundela ya lobi bon artiste yo parce que je travaille il faut na lobango, je travaille avec la ville de Longueuil avec les concerts des arts de Longueuil. Alors pona nini bato yo basunginga, c'est parce que ba monaki musala évidemment nana ndeko na biso musu tati bo moni tout à l'heure tati onoko ko professeur na académie tozana ye a mikolo awa vraiment azama kasi na ko sala ba projet artistique a makasi asali projet to kotisi ndele pa ye atali musala atali projet pour non batoyo il faut na salisa bango nde aye ko pesa biso esika omoni mais c'est pas que na vandi na ndako bona kangi maboko ale mundela ye maître non c'est pas que na vandi na ndako mundela ye Nchole yaka na Allemagne na futelio ticket na futelio appartement na futelio bon non mundela monaki alukinga ndenge nyonso azo monanga te akeko tuna na Kinshasa to monaka isute bon million artistique ezaka na okabo ka musu musu pe ayebi na ye kaka tu vois tout le monde a sauté mais batu nyonso boyebi ki na zawa alors mais mundela ye alukinga ti au monanga te akomelinga na Facebook ba Facebook on air moko pe tokota à l'air nyonso te na moni na votambola na autoroute na voiture nanga awa kana Canada na yo moni téléphone liboso na moni bato barnaka batu monsieur nga na besoin non na zaka en Allemagne bona na tala bescro yo barnaka batu na moni téléphone sonné numéro Allemagne il faut arnaquer wana na okata kata abenga ti ta 10 fois na kata kaka Hermona yoka répondre ba répondre est important na yoka répondre boy na okipa mundela oloba monika français ba allemand moi français moi anglais na moi na yoka mundela oloba mais Maître Nchole na sombela au tableau na 2000 na Grand Hôtel mais naza mukonzi ya boy nga muntu na tonga IPC wana totonga mpe na Rwanda totonga mpe na Kenya totonga mpe na mboka boy alors siko ba mbongo nyonso tozwa na Afrique wana toyet kotonga suka na université en Allemagne comme on Frankfurt School voilà totongi université amunena mbongo totongi awa e wuti kuna na Afrique yango siko to ana mir moko gayar awa tolingi style no eza danger et représenter Afrique oya obeta biso lo moya munena wana miro na yoki on a répondu na bi mon dieu makamni na raté boy na zako kata na ju téléphone na sombi ba crédit pas na rappeler mundele Dieu merci na zuya e bisinga benga lobi avec na muntuka benga lobi sunde na zu muntu mususu
lobi nango na bengi boabi bon ok na bureau c'est bien to tindelo courriel moko na ba proposition na biso na dimension à mire na montant to pesa yo et puis to sale le exposition à monene avec catalogue yango omoni soit maître catalogue yango omoni musala on a ça une belle exposition na salle vraiment to l'accent bandeko voilà bomoni musala bomoni fierté ya musala ya maître Nchole donc voilà ba futelinga petit abandaki na ye na mai ndombe soki pe na kutu e soki pe na wana na nyoki e soki pe soki isiro soki donc vraiment ndenge nini nzambe atombolaka moto azio na putulu pa fandisio na kiti ya bokonzi. Oui, c'est ça. Aye Kinshasa na conseil ya papa yaya yambiye batangisi e classe abandi kaka asobwaka mokudei atala ndenge yaya zo sala peinture yepe mona naka na otegela yo et voilà aso-to-formé ake kotangela yango susu na classe azwi mayele et voilà ezali catalogue oyo bartiste mingi soki komi na niveau oyo donc il faut vraiment coup de chapeau. Oui, c'est ça. Vraiment, maître Nchole Malobeza Mboka. Oui, alors na kiko sa musala on a c'était vraiment bien basepé là qui ba futinga pe très bien na yeko zonga awa na Canada mais et makambu ba manifestation artistique eza ebele même awa na niveau ya awa mais omoni mususu soki nano se réaliser te toloba kana noté tozaka vitesse makasité mais vraiment il y a des bons projets pour ça nga eloko na oyebisa baninga mususu travailler. Voilà. Travailler et puis dans la motema malamu. Bon moni ngai nde na oyebisa bino boye. Soki muto a contredinga vraiment aluka bino boya ko loba maître Nchole kosa kibiso. Nga na bombela artiste clienté. Ba malamu nyonso na sala kawana. Eko futa mate. Na pesi yo exemple moko il y a 2 ans nazaki nanga pe kakao. Lokwa na yebana ki mingi kuna na vandi boye coup de téléphone. Présidence ya Sassou ya Brazzaville ba benginga. Maître Nchole. Toza pose ke kwa mukonzi. Na bengi kuna na Kinshasa. Bosale keko boy to fourni to zoma quelque chose to sale. Muke maître Nchole to za na besoin to ucho tonga banda ko bele awa ya mukonzi na cadre ya gouvernement na biso to za na besoin ya ba effre. To yepa na yo moi to ki luka ba artiste boy to bi ba millier wana te. Toi tu fais ce travail là. Ozap na bina na Canada. Zo avion ya na Kinshasa to za na besoin to tie montant autant. Na ko bombate. Montant était quand même ya biloko on a à peu près $170,000. Wow. Mais qu'est-ce que moi j'ai fait? Sona la ki montumabe na ko kende pas chaque artiste parce que aucun artiste n'a fait ce que moi j'ai fait. Ça c'est la vérité. Na ko kende pas chaque artiste dit combien autant au pesinga au mettre 200 ngana kotia 300 ngana okena ngukuna na livrer na ndé na ngana zimbo. J'étais pas incapable ya ofuta ticket awana kita. Mais qu'est-ce que moi j'ai fait? Na ebisi mama wana na lobby. Écoute ce qu'on va faire. Na ebi tous les artistes qui travaillent bien. Ce que moi je vais faire, nazo sa la liste artiste moko kuna na ndako nanga na lupango nanga renew koza kuna ba artiste nyonso wana bako ya yo pe yaka expliquer bango projet na yo tête à tête na mutu côté ba prix mutu na mutu apesa prix mais avant yo futa mutu mbongo yebisa ngai pona tala soit exagéré ou exagéré te na diriger marché na musika ndengwana avec mon neveu qui est aussi très actif comme na Eves azape peintre donc on a dit to kambi marché wana ndengwana to canaliser yango mais na lobby quand même j'ai fait un travail na ko sala ngo pour rien te 10% et oui ça marché na yo c'est normal. Non tout est clair ils ont qu'on a négocié mbongo na mupanzi non au clair bon yo yaka jobena et que kona combien maire pe fanga 10,000 jobena na 10,000 longola 10% 10,000 combien $1,000 changu mupanzi yanga. Bon, yo combien? 5,000. Bon, longola 500 yanga. On a travaillé comme ça. Au clair, artiste, azumbongo nae. Mais rapefika sujet nae le kebekebe. Batunyo fo basali kebekebe wana bazumbongo. Papa, au fongola batundengo wana nzamba osunga tende. Na beteli bino histoire à même ligne wana. Je te dis la vérité, tolo bango na koseka, mais il faut vivre ces moments-là. Au moni ke mutu muso a vendi boy a kozwa mbongo api calcul surtout ki boye les $700 a kyo futa. Loyer ya garantie ya ndako na ye papa esengo mutu ana nango ekopambola ote bongo pona nini kisi voilà. Mais maître Nchole lelo ba jeune artiste belé na Kinshasa oyo bazolanda
maloba bazolanda exemple na yo bazolanda nzela na yo baza pe lelo na ba étudiant na académie des beaux-arts na Kinshasa ba msusu pe baza ba autodidacte oyo bazotala kaka ndenge yo za kotala bazolanda conseil ni lokoko pesa bango lelo na monde lelo ezali siècle à vitesse oyo tozana ngo 21e siècle oyo. Ok, merci bandeko na koko pimela muntu ko tangate classe na monde lelo. Classe est important. Il faut yeba ko comme il faut yeba ko tanga. Taneti na mboka toza kaka banka pamba po kizwa mbongo na banque. So yo yebi okomate o moni loko ba tableau de bord wana comité ko retirer mbongo na o retirer mbongo te. Na ko peksa muntu ko tanga te. Mais je vais vous dire une chose, les milieux artistiques hein, et loko na secret nango liboso 1 le courage, 2 la créativité. Voilà. Faut y ba ko créer. Ko sala te parce que mettre show la sala raboya te qui a commis un succès ngape na sala neti. Okosuka. Tu vois, si tu es créé, c'est même pas, on peut likambo classe T, mais na lobby bien na koko peksa muto akendo tanga classe T. Les ande likambo aux créatif. Parce que l'art c'est la créativité. Beaucoup de gens sont bimise libino ba tableau nyonso au monde a que oyona oye kokani. Oui, le style au monde que c'est mon style, mais au monde a que keko na keko e kokani. Non, ils va ba pièce unique. Mutuka kezo sala. Mutuka, mais même dans la musique, même dans le théâtre ka bon. Yo ko jouer pièce moko lelo, lobby yango après des années ka moko wana. Non, il faut être créatif. C'est ça. Mais maître Chole, vraiment batu bazo bandeko bazo landa biso na sima. Bon moi que ba tableau sali awa. Vraiment eza ba tableau vraiment abstrait. Si je ne me trompe pas. Donc, ceux qui ont expliqué, Bisso, c'est quoi le message aux dans la table Oyo pour que Bandeko comprenne parce qu'ils ont quand même difficile de dénicher quand même un message aux dans la table. Oui, je sais. Bon, on a vu pour la table, on a vu la table Oyo. Ouais. On a vu ce qui au monde. Ok. Alors, Ndeko, au moment où na kati ya démarche artistique que nanga parce que na lobby yango na mokuse pour na temps na démarche artistique nanga je prends aussi ce qui est passé ba événement nyonso na vivre na bomona nde na ebisi bino tout ça nazo meka ko positiver yango ko rendre yango présent et puis na positiver o bozo mono yo c'est une famille de masques. Tu vois? Alors, mon masque, bah, ça, les langues, on a une tradition, les Indiens, bah, utilisent yango. Même en Québec, bah, utilisent yango. Bah, Asiatique, bah, utilisent. Bisop en Afrique, tu utilises un masque. Mais masque, il y a qui n'a rôle moko, mais rôle wana, ezali, n'a déporté. Alors. Ouais. Ils ont un rôle, moi comme rôle wana, ils n'a déporté. Premier rôle, ils protection physique. Quand baza usa babitumba na bango na lera kala, sogi muntu alati masque salinini est protégé. N'est totalina Black Panther. C'est ça, masque est protégé. Voilà. Mais il y a une autre protection qui est une protection spirituelle. Le masque aussi c'est spirituel. Mais tala na monde alelo, tozo la taper masque. Mais masque tozo la talelo, ne t'inquiète pas, tozo la tango physiquement, mais il faut toyer baké sur les plans spirituels. C'est pas seulement ces masques qui nous protègent, mais nzambe pe azo protéger biso. Yango moni awa na kati ya ba masque nanga, okomona misatu na tiango penza accent. Pourquoi na tia accent ba noir au bon monde na mitu na ngona tia ngo kaka na misato parce que na Afrique traditionnelle les chiffres 3 c'est les chiffres spirituels. Au moni so ke na bamboka la plupart ba bamboka pa na biso ba bantu mukolo 3e jour ya semaine donc mercredi batu bandaki okende na zambati batu nyonso na bamboka so bota l'histoire la tradition bo mona. Mais regarde et yeko sala ke même na religion chrétienne au biso to yambaki le chiffre 3 est aussi un chiffre spirituel. La Trinité. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Donc, Evre Oyo et Lingi Kolobake, tu peux te protéger physiquement, oui, mais il y a une vraie protection qui est la protection spirituelle. Maître, merci pour l'explication. Il y a tableau à Libousso qui pour un tableau à masque. Deuxième explication, tableau au maître. Est-ce que tu causes à moi kolimbo la biso tableau? Oui. Alors ndeko omoni oyo na utaki sabino ki na kati ya ba tableau nanga je prends l'histoire là on a vivre banda bo mwana ti nazozonga nango na ba tableau pas pour na faire souffrir batou ou bien quoi mais j'essaye de positiver ça parce que ça message biso topé sakawa topé ça un message négativité ata ce qui événement est négatif mais ngai en tant qu'artiste il faut na bimisango comme positif. Alors au moni na biso que toi qui na difficulté ya kolata et tout yango moni na ye na collage ya babilamba oyo nazo babilamba oyo nazo coller yango na ba tableau pour montrer que de konangai ato zangi yango lelo
tia na mutu na yo ke lobi okozwa yango lelo ezate lobi okozwa yango ata ozwi kaka uniquement ya modèle oyo ozolinga te mais suka nango okozwa yango. Donc nazopesa espoir na batu oyo bazangi lelo nazotanga kombo elamba, mais ça peut être l'argent, ça peut être l'affection. Omoni yana batu ebele bana ba problème ebele, par exemple maladie, donc azangi na consolation pour na maladie yana ngwa omona solution te eza lokole elamba oyo. Donc lelo ezate lelo za na affection te santé za bien te, mais tiana mutu na yo, si tu gardes espoir oza positif lobi okozwa santé kozonga yo. C'est comme ça. Merci maître Tozo Kene Malembe ko kita na émission na biso. Mais il a posé question mon tout le monde que tungisa biso. Mais on a l'impression que la peinture notamment biso moko la population congolaise, pourquoi tu consommes en mingité? Difficilement, au moins, en mandat, on a vu ça, la peinture, le tableau à mettre Cholet, le tableau à mettre Botembe, le tableau à Vichwa, Baninga Bazana Kishasa, le tableau à Batu. Mais tu as tableau moko ya image moko chinois, image moko préfabriquée. Qu'est-ce qui fait que tu as bisoté en possession, il y a une œuvre d'artiste na biso? Bon, ndeko nanga na oyebisa yo na loba moi les contraires na yo. Oui, c'est vrai to koka en possession te, mais ça veut pas dire que ba congolais balingi bike côté. Balingi ba tableau mingi, ba tuna mais le problème c'est le pouvoir d'achat. Okay. Pourquoi pouvoir d'achat? Parce que ils ont moins talo. Pourquoi ils ont moins talo? Parce que non seulement artiste a otala kombo na ye, mais artiste a otala matériel oso na la bandio la qui sont matériel to somba kawa. So za monter mate au kokate, ba monta to bimisaka pour na matériel et puis ta la fois tozakanango yebi ata mukolo kote ke loko ngote mais obimisi autant ya mbongo boyi. Alors okozango peka bo kabité mais ba congolais tina ba village balingaka art pour preuve tala ce que tali na histoire de l'art na biso omona même na ba porte bandako ya batu na village omona dessiner l'art na biso ya kimingi na ba forme triangulaire, carré, donc il y avait des formes na biso. Voilà. Et qui les termes m'échappent là. Alors, pour dire que yebi yango balinga kango, mais pouvoir d'achat et ça vraiment té. Donc c'est juste ça. Mais yebi balinga pouvoir d'achat et ça té. Merci beaucoup en tout cas maître Tozo Kene Malembe vers la fin. Peut-être motuna ya Yasuka. Lilobano Yasuka zanini pour les jeunes artistes. Mais pour les jeunes artistes, à travers le monde, notamment, nous sommes contacter Maître Cholet pour nos œuvres ou bien pour une exposition, et ça, à Canada, tout partout dans le monde. Ok, merci beaucoup. Conseil na opesa na ba jeune d'abord. Écoute, mon histoire na bandaki bino peut-être niveau boza et l'équipe tout niveau ngazaki na ngota na bandaki. Et loko sali na matandengo wana eli courage nangai. C'est le courage. Non seulement courage mais zala sérieux na vie na yo. Tia courage liboso, sala ba projet na yo. Montu faut zaka toujours na projet. Lelo to ça na 2020 tolobi na 2021 na rosala boy. Cause la 2021 comme pour ça projeté. Ça là déjà projet na on a 2021 na rosala boy, na 2022 na rosala boy. Okomo na nzamba ko accompagner on a ba projet na yo ekokende bien. Na batu nyonso ba olandanga botia elo komoko na mutu na bino. Musala tozo sala, c'est pas seulement l'argent que nous avons besoin. Toza na besoin na soutien na bino, mais soutien ngo moral et l'équipe même bon. Au monde toujours solo là, ça fait du bien, ça fait plaisir et ça m'encourage. Lobby na continuer ça là, émission lobby bobenga ngai batu batali belé batu ba commenter tu vois ça fait plaisir. Les soutiens moral na lubango toujours na art artiste a toujours na besoin ya soutien moi encouragement. On a félicitations. Eza bien, continuer. On a besoin de ça. Quel que soit le niveau, ataba mettre yolo akoma ki vraiment na top wana. Azaki toujours na besoin na ngope moi soutien moral wana. Maître c'est beau. Maître la moi bière, maître, tu vois, c'est beau. Les gens, les artistes ont vraiment besoin de ces soutiens-là. Alors, donc, contact. Ok, ben pour un contact, écoute, le monde est dans ce monde incognité. Ndeka bozo ka kombo maître Cholet, so beti maître Cholet, ozwanga na réseaux sociaux. Tous amis balete ozwanga, au monde a pas contact nango koko melanga na Facebook, koko melanga na Instagram, na mail, koko mon a site nanga so beti maître Cholet, kota na site nango ko melinga pe message, numéro à téléphone le quoi toi trop public. Bon, écoute na politicien te na obagelo donc et ali plus 1 438 880 75 24 plus 1 438
880 75 24. Numéro nanga yango. Merci beaucoup. Patience Fayulu, bon retour. Tu nous as manqué. Malbombo quoi. Vraiment, je suis très ravi. Merci beaucoup à Maître Cholet parce que nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre magazine. Tout sur le Lamboka, mais na version culturelle. Donc, tous en a besoin de suggestions nabino, tous en a besoin d'idées nabino, tous en a besoin de conseils nabino. Vraiment, merci beaucoup. Merci à Maître Cholet qui nous a reçus ici à Nakatia. Atelier naie, laboratoire naie, studio naie, mais pas ni vous allez vraiment exprimer librement ba pensée naio, talent naio, pe awa biso nakata Québec, nakata Canada, nous sommes fiers. Yakobete la hôtel batwazo consommer aux ali art, il y a République démocratique du Congo, ils ont tombola toujours bendele amboka et qui est toujours les bosso. Vraiment, merci beaucoup, merci à vous qui nous suivez de partout en République démocratique du Congo, en Europe, en Asie, en Océanie, en Amérique. Merci, nous émettons en direct de Montréal, Québec, au Canada. Et si c'est la première fois pour vous, n'hésitez pas à vous abonner massivement dans notre chaîne PF Bonheur TV et activer toujours la cloche des notifications pour ne rien manquer. J'insiste bien pour ne rien manquer. Alors, vidéo, émission Bolandi Yango, bo partager Yango. Au tinde lango bandeko batu baye banako découvrir pe bao bazana pour ça ba contacter biso pour na tout ça na bango émission même à distance toko ça la live direct aux ali artistes aux ali na Europe aux ali na Asie même na Afrique ceux qui connexion internet ils ali il y a bien au bengi biso komeli biso toko yambayo toko ça la programme toko yambayo oko passer na émission soit tu peux enregistrer ou soit tu peux vraiment direct aux les cas vraiment direct puis de partout dans le monde bazali bakolanda biso na PF Bonheur TV tu allez quand na magazine biso to sur lambokate mais tu allez na ba live to benga ba live PFB show to sala yango pratiquement ba weekend pour na ko aider bande ko nyonso ba bandi ba chaîne YouTube sika aux allez na ba abonner muke na nos monétisation te biso to sala ba live wana pour na ko sunga ko aider bande ko ba comment na ba abonner et belé parce que on a plus de 1000 abonnés, aux 4000 heures il y a visionnement pour que oui ben la monétisation le plus tôt possible na chaîne YouTube. Donc aux en pour ça abonnez-vous puis contactez biso vraiment tous allez ko sunga ba bazana pour ça ko sala ba publicité na bango ba marketing na bango bo contacter biso tous allez disponible numéro na biso téléphone ils wana na c'est à écran vous allez ko mona yango puis ba banso bazana pour ça ko contacter Maître Cholet appelez ce numéro mais beaucoup qui peut coller na canal na biso toko bino toujours en contact na Maître Cholet pour que vous bana ko découvrir sous aux ana pour ça ko somba ba œuvre na ye bo contacter ye puis to bo contacter PF Bonheur TV toko bino en contact na Maître Cholet pour que boy bana ko yeba oyo nini ye a bombeli biso. Maître Cholet, merci beaucoup, nous sommes fiers. Merci beaucoup. Merci bino ya belé en tout cas bon continuer vraiment nzamba songa bino. Merci beaucoup. Voilà, merci. Merci beaucoup et nous sommes arrivés à la fin. Merci et à la prochaine. Que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous sur la chaîne YouTube PF Bonheur TV. Papa Patience Fayulu, Papa Bonheur. Quelle initiative! Lekele. Batatu bamamu. Luaku. Kele. PF Bonheur TV. La nouvelle chaîne. Abonnez-vous. Laurette Tangou, la femme du président. Chaud! Dans la côte, tous s'abonner, na PF Bonheur. Sur YouTube. Nakini Torokota te. Na Paris Torokota te. PF Bonheur ye na makambo sika. Ngana kotiko. Surtout na Canada, botika la simate. Kuna na États-Unis borokota te. PF Bonheur beta maboko. Manabi beta lisusu. TV Dusola. Aïe.
Alson Flor, Kimberley Fayulu, est-ce que Kotaka na Pef Bonheur TV, yebisanga na natuni yo. Tous abonnés. Patience Fayulu, tomona maboko likolo Papa Bonheur. Pef Bonheur TV, pour la promotion de vos produits, contactez Pef Bonheur TV. Élevez les mains s'il vous plaît, maintenant dansez.